Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Balandignon soya BBC, Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Shalom, na famille Libota, bonsoir. Et ko dépendre kaka na air beaucoup yamba vidéo na biso bandeko. Ezanga wabino BBC Mpoi TV, kota aimer, partager et pourquoi pas ko s'abonner. Ba yangai bo matiselanga ba j'aime et ça langa toujours bien. Toza kaka wana bandeko pasi toza kaka na matanga biso nyonso toyebi ke noto perdre baoba oyo na kombo ya Jani Fai. Alors ceux qui n'aient que ça la moi analyse nanga eza juste toujours continuer toujours na ko compatir toza toujours na pasi wana ya artiste munene ndenge akei vie ya réalité o ememi na se ya mabele lelo vraiment ezo sala pasi. Je crois la grande famille bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga. Voilà. Nayo ki passe ya komona ba artiste comédien ba leli ndeko na bango. Et je même senti que bandeko ba salaki tout pour ndeko à comprendre mais ce qui tolobi total à makambango ndenge lelo le monsieur ou encore artiste na biso azali souté. Il y a eu juste une main noire dans ma cambo oyo. Parce que l'artiste tout, sans exception. Naba obazolo ba naba obazolo bate. Mais tu sens que bango nyon so bazaki déjà isolé na ndeko na bango artiste na bango vu que comportement ya moi si ezalaki bien te babanda côté les mela ye atika biso nyonso toyebi réalité wana. Alors eloko esali na sala analyse ezani ni bandeko kolela ya Maxi, kolela ya Meta, kolela ya Devos, kolela ya Irene, kolela ya artiste ba Missy, ba mère Evala. Donc tu sens nani ba de Londres vraiment bandeko na qui passe et tout le monde qui peut présence à la brinte. Tout le monde qui présence à la brinte. Moi je me demande bandeko est-ce que ça fait mal hein? Na yoki 2 minutes à lobby muto mema ki yo kangama ki kwe moko boye asungi yo oye mais muto wana ndo bomi lelo muto wana ki na sama belé bandeko ça fait mal to continuer toujours eza sujet moko boye bandeko ndeko akei mais to ko cesser te ko ya ko belela to cesser te ko ya na ba analyse ya ba conseil na bandeko basi o bazana ba comportement neti la brine. Ah oui, comme moi si nyonso azobelela azonyokola mobali kombone komi la brine kebana maladie à la brine ya toko seka mais bandeko ça fait mal to monaki ba vidéo ezotambola chair de poule pasi ba artiste ba se manifester ba artiste ba leli otali Meta ndenge azolela otali Maxi otali Irene otali ba collègue naye Devos moi na mobali ya kokite ba simbiye la brine elobi ata Irene tala mokili ndenge leli totika na famille na ye totala na sikoyo bandeko na ye ba artiste ba collègue na ya musala ndenge baleli ba bimisi na maloba ya koloba ke non la brine okozwaka kimia te na vie na yo. Irene pe kuna lobi ya Jani ya Fai kotika muto abomi yo te kotika ete. Moi je me demande est-ce que la brine a kozwa kimia na se moi oyo? Est-ce que la brine a kozwa kimia na se moi oyo? Natali mwana na ya liboso wana Victoriane wana mwana ngombinga lokwa papa na ye bandeko basi tozala na mitema document ngo nani la brine apimela ki muninga soki pe apesaka ye soki pe ezalaki pe journée ya kokufa alingaki na document wana te yo pe oyo pimelaki ye document
Je ne pense pas que non kokufa ba okundo na document wana. Bandeko, to solo la bien, toza batu. Toza éternel la wana sa moyo yote. Réalité en mboka mupaya bandeko, lorsque tozo kuta na biso ba congolais, to linganaka. Histoire ya ya Janina Labrine, et ça passe na mutema, et ça passe bandeko. Et ça passe ya komona mobali mususu azui rancune ya mwasi na ye mwasi na sali eloko te na kati ya ndaku, mais du fait kaka ya histoire ya Labrine na ya Jani akomi na kanda na kati ya ndaku. Je vous dis hein, mobali akomi na rage alobi mwasi na nga sali eloko te mais nakomi na kanda kaka. Pona nini? Pona comportement ya Labrine. Boyebi mibali combien na minute o bako se révolter boyebi te. Bandeko bobetela Labrine maboko te. Ata ndeko azaki na mabe na ye, le fait ka bozaki bosi boboti bana mibali otali mwana na Victoriane wana, ça fait mal hein. Ça fait vraiment mal hein. Na bamboka mususu neti ata na Afrique du Sud au mona pelobi à 18 ans mwana memi apporter maman plainte hein. Pas ça que non Nathalie bandeko ndenge baleli nani collègue na bango non. Et chose grave bandeko soki tolobi to kene su na mozindo Maxi tala ndenge azolela pasi na mutema ya koloba ke yaya akei to bande su ko solola te. Maxi bande su ko solola na Jani te pona nini? Parce que Maxi abane ko ya ko beta kelelo pona o ya Jani azo traverser na ndaku na ye na Labrine. Abane ko ya ko loba mais loko les zaki eloko moko soki ezaki en voutuma, vous savez eza na babiloko mususu bandeko eza na batu mususu bazoba bino bozolela bozoloba loba kaka azaki na pasi wana bosungaki ete non bandeko soko tali ba artiste presque tout o bazo dévoiler bazoloba bazaki déjà ba se porter garant pona ko sunga ye au mona bazuye akobima lisusu azongi pa Labrine. Alors bango ne bazawana boyebi likambo mususu ya relation ya bato bakota kate baya okangoka ndoki pamba yango pe bakomaki kotala tomonaki na namonaki pe nani awa si atula bimaki alobi nini na salela kango kutu na gag et c'était un message na bande ko tindela ngo déjà Jani ezaki message mais moi na maya bande ko comprendre te. Alors yango na tozoloba batu musu bazobaka ke non kindoki mutu eza wana oui kindoki pe mutu peut-être pe kindoki eza wana mais toko cesser te ko pesa conseil bandeko o relation ezo simba te. S'il s'agit peut-être que non nga ezo lekela nga makasi kande naza na mobali nanga bo nzambe nanga bon je sais pas parce que balobi le cœur de l'homme mais humanisme il faut ça peut-être mutu o zata na bo nzambe na kati na pour réfléchir. Maintenant dis-moi lelo bana wana batikali sans papa ata papa mususu ba réalité na ebité bandeko ata ke no bana lelo wana ba Victoriana na ba okola esuna papa na bango te bakola na papa mususu peut-être mais histoire etikali seko na kati na bango. Est-ce que ozoki ata temps ya kotala histoire wana ke non na minicho histoire moko mabe etikali na kati ya mwana na bana ya nani ya Jani o babotaki na Labrine ezo histoire moko oyo mwana wana il faut peut-être bazwa bango ata na ba social weka ba solo la kana bana na ba bimisa bango ba makambo ba mona parce que toyoki ke non mwana bana ko mema makambo tina école. Donc nous les femmes tala ndenga lelisi ba collègue elobi ata mama top elobi ata bandeko mususu ezala ta mutu boye kokutana awa na poto mutu bobanda na ye na Congo boye ko bomisa ye. Maintenant, si tu sais que nous avons un problème, mais il faut nous taper place à nous place à morgue. On y a qui te poigné. Nga siko ana lobi nzambe nanga est-ce que Labrine oyo akobika mokili ba fan toleli disparition encore liwa ya artiste na biso toke na ba collègue na ya musala ba collègue ba ko quitter 2 minutes alobi non ya Jani il est parti tôt azana na makasa saki muto kokufa te. Donc baleli bazolela na maloba likolo bota meta façon bazolela on dirait papa na yo on dirait ndekone ya makila mes collègues, c'est-à-dire que non c'était déjà une famille. Ozo yoka ba témoignage
Il était parmi les artistes et Kolobakeno lorsque vous avez un tournage est à 12h, 12h20, tournage est à 12h30, il y a déjà ça commis wana. Ça fait mal. On les lit si ba fan, on les lit si ba collègue, on les lit si na famille. Est-ce que kobi kande ko moi si? Likambu o exact juste papier ya papier. Toya na mokili o toya pe na ba papier en côté. Toye kokuta ngo kana sa moya wa tokotika ngo pe tokei ba papier yango. Eloko moko ya simple. Obomisi mutu malali comme belé ti mutu ake na sto ya moyi. C'est-à-dire que non, lorsque ndeko akufi boye, ça prouve que non, il a beaucoup souffert. Peut-être biso ka ne ba to mona kango musika me ba o bazaki pembeni wana neti ba maxi bango nyoso ba artiste. Oyo ye moko azaki boyebi kindoki ezala mabe kindoki esala ndeni kindoki faut épargner na bato baza pembeni o peut-être bayebi ke non oyo bakosunga ye. Alors abana ko achever na bato na nyonso ke non ba kabwana na ya Jani pour achever siko ya Jani bien. Soki okozwa kimia mabe kaka ya koloba ke non bana wana oboti na Jani histoire moko mabe na vie na bango tout donc durant vie na bango na sa moyo ekozaka histoire moko mabe makasi et yeba ke bandeko ezolekela nga moko natalaka ba makambo susu oyo bato bazosala na siècle ya lelo eza pasi pe mawa bandeko bo aimé bo partager famille bo tabo aimé bo partager et ça nga vraiment bien toujours sur la mouké na tikela moins na 5 à 7 minutes bota la meta ndenge azolela meta leli Maxi Kutu donc Maxi Kutu basimbi ya kosimba président de Vos même akokite malgré nda ya kina bana mais akokite akomaki basimba ki ya kosimba de Londres kotoyo donc otali boye pasipe mawa nyonso wana nde basangana ki bango nyonso wana ndenge baleli bango nyonso wana pona mutu moko abomi mutu. Est-ce que l'abri na kozwa kimia bandeko to se to kosana to lo bateke non boye non l'histoire eza nango non eza bongo ya koloba ke non c'est l'abri qui a tué le monsieur. 16 ans na mboka batu sans document. Obengisi mwasi akangamaki donc ceux qui na comprendre la brine donc azana banani ebele ba nyongwa bato ebele na papa lycéen wana pe ya Londres ya lobaki akotisa ki na France koto pe bia Jani mutati le mbongo na Turquie abendi liwa ya Jani pe si passe bandeko et pe si passe ezalaka ta bien peut-être quand ne bazaki na la brinana baza bien na kati ya ndako abeli basali tout et ça n'a pas été et le monsieur est parti mais ya koloba ke non bavanda quitté bazaki ndako moko mais moi ça zola qui ça dit n'importe quoi moi c'est un nyokolier parce que ce qui na landi ba jour ya Jani akufaki biloko Maxi alobaki na banaye ko beta déjà kelelo na banaye ko loba et je disais si ça arrive je viendrai et voilà est commis donc façon ba banaye ko mona e ba banaye ko mona déjà parce que bango bazaki nekuna déjà nous autres zaki déjà c'est comme comment qui déjà faible comment na zotuna biso basi to keseni ou encore je sais pas ezaka kozanga kozana bonzambe na kati na yo ou comment ndeko na boutine na Congo botine pe bana soki mibale parce que to oyo ka misato koto bazolo bade ya misato na garçon aza ya Jani te tozo yebate mais finalement il fallait kaka muto akufa ba histoire aboye ba makambo amoni siko famille pe na minute oyo aïe ça fait mal. La famille beau aimer beau partager et ça li passer tout sur la cali kambango et comme on a artiste comédien ndenge baleli lorsque ba moni corps ya
collègue na bango nazomituna Labri na kozwa kimia. Est-ce que lorsque banayi kosala babiloko wana nyonso ta nyonso avandaki na mobali ayebaki ke no mobali akomi ba maladie ebele azangisa donc mayele ana ya kibomoto ezaki atate ya koloba ke no mutu azokufa eza souci ya document eyebi kaka bango mibale ba échange ya ba parole ba banayi koloba ba banayi kosala bango mibale. Donc pour Labri nazaki ata na sens ya muke wana te ya koloba ke no soki ndeko mobali akomi tina niveau eza pona document na kopese pe kaka te mutu azokende na kosila okangi kaka mutema ti mutu wana kepe na sa mabele yo tikali na document. Dis-moi, est-ce qu'on peut vivre bien des questions na nga bandeko? Elobi ata maxi babiso ba mususu pe to ya tozwa ba document to bomana te mobali yango abengisa kutu ngai awa même pas que no se pendenge nini parce que Labri kutu na Jani ezaki ke no ba banda ba relation na bango depuis Congo. Muninga keti na sa mabele je sais pas je n'ai habité la fille elle réfléchit donc nazo ebate bandeko na ovana na okamwa na otika la bouche bée niveau kaka ya ba makambo ngo ndenge ezokende olingo ata na souci na ya koloba ke no tokabwana azwa document ke kosala makambo na ye bana na ye babanda koyeba ke no papa na bango azalaka ata na kwe moko boye papa na bango azalaka ata na kwe moko boye bino basi obo raisonner peut-être ozana bana na yo oboyi papa oboyi nani mobali na yo obokola bana yo moko na oyeba te. Imagine ni bozo pesa bana siko na minute oyo bana ba ovanda ba obandaka ba image ata pe papa ngo akufa kaka na kati ya ndako ba biloko wana traumatisme wana. Il fallait à Labri no réfléchir ata koloba ke non na PC document akende mwana sala makambo na pona bana na nga ba ke non papa na bango za ata na kwe moko boye ngo za la bien de ko mwasi okena ngo mabe makasi bande ko baleli ba artiste ba collègue baleli. Il fallait pas comme à niveau yo. Muteza o ayo kakata baninga soni. Tu es conscient ya que non obebani na batu tout Labri. Il y a rien qui prouve que non bazo kose la yo. Ba dire na yo ba audio o ebima qui juste après décès ya Jani. Ba dire na yo na audio wana tu sens que non tu es une mauvaise femme. Une très mauvaise femme. Mais ngai na otala bandeko na otala na bien niveau ya mutema mabe ya Labri ni wana ti lelo ya Jani. Cette femme là moi azana maseke parce que mutu aza o yazalaka na somo mutu je sais pas ovandi na mutu malade azobela ti pe akufeli na ndako likolo nango pozo swana na batu likolo nango zo finga pe batu likolo nango ba dire mabe na munoko na yo. Est-ce que vous assure que no wana za mutu normal? Ayebi place à sa télémi. Bandeko bo aimer vidéo pour partager et ça capacité. Je crois lobby le mercredi de Bembeko Bima. Kore kokende Congo basengaki soit disant que non ndenge okoma 2 heures c'est tard mais basi ba futi bambongo. Et langage pe ya bandeko ya famille ya Jani ndenge baki ko sengela yango. Pardon. On a naïla qui angote bandeko. Makambo eza. Lelo na eka pona kotala nde na tali ba vidéo. Meta leli singa. Maxi aleli singa. Otali Irene kuna. Otali 2 minutes. Otali Amis. Otali Devos. Oazana ba démarche mais akokite. Batali grandeur batali musala batali que non vie de tikali. La il fallait to zalata na sens ki bo moto lo ba que non aza papa bana nanga. Parce que na bana oyo boti na mobali mususu. Nazo yeba te soki assurance pesa que non okovanda na mobali wana. Ça pourrait être peut-être mieux attaquer no ya Jani ngo azaki déjà na mwasi na ya bala na kini o boye. Olinga pe ka kovanda kaka oyebi ko ka ko encadrer. Alinga pe kaka bosa na pe o ya kini wana eza masolo ezalaka. Eza masolo ezalaka. Donc toi tu as avancé à koloba ke no ata zui document oki ko boya nga ke ya mwasi eza o ya yebi ko la ko loba. Mwasi eza yebi donc mobile
Donc, tu avais la possibilité de faire que no Jania Boss en appelle Sylvie Wana. Vous la possibilité tout. Mais le col aux juste na ranking na katina, oza rempli kaka na haine. Na ki mutema mabe niveau c'est quoi qu'on réfléchir ezalate parce que ezala ceux qui oza na mutema mabe okozanga moyen ko réfléchir na sens ki bo moto. Mobile eza mutu moko boye soki oyebika ko manier bien okozo esprit na epe ovandi bien. Yo banga ki soki azui document akozongelela Sylvie wana ou comment to ebité mibali pe combien za boye bazana mwasi ne na Congo boye abimi pe ake poto boye ba di bale kufia sili kaninga ke mobile ake kuna ke abali koto pe mwasi asa bali kuna ngape koto na bali eza masolo ezalaka comme pour dire que non ozaki no pe na ba capacité nyonso akoloba ke non encadrer pe ka ya jani bien bokomi mwasi na mobile adoter abali pe yo. Mais le coup là, yo zalaki na limitation à raisonnement tchaki ka ki mutema mabe liboso. Soko tali pe document ngo façon zoeli yango. Je trouve ça trop sale. Non trouver histoire ngo ya document bo soto kaka na bo soto. Dans le sens que non mobile yango jani nda pesa ki mutumbongo lisusu pozo document. Mais opime lié. Assurance ni fier nini yango ko sala ngo na ba mboka ngo bo kenda ko. Siko na minute oyo nalobaki yango bandeko ba papier yango ba document yango tango mutu moninga ke akufi bo ezaki assurance ke non soki azwa yango akota lola bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît aimez partager ça fait très mal donc baninga batali balobi balembi nayoka kindeko moko alobaki bozala bozuye awa via za awa mikolo via za awa mikolo via za awa boko sutuka boye via za te bakomi suko bengana akeni susu ndenge nini oyo ekomi problème nini. Alors lorsque bandeko bazo bima bazo akoloba c'est-à-dire que non ma problème ezalaki et jusqu'à tel point le monsieur vient de nous quitter accueilli. Donc, mission et Blabrine réussie. Donc, ce qui Sylvie Faye, wana yakini a raté, yo po raté, na banana yo pe ba raté. Ça fait mal, hein? Histoire moko boye. Donc, non kokate. Et ça passe na mutema. Et ça na mutu moko te que non, azo résister na makambo yo. Bandeko basi eza juste conseil nazo pesa eloko oyo esalemi oyo bozongisa ta ba sansa ki bo moto bozongisa ba sansa ki bo moto ya koloba ke non document c'est rien. Il est parti a kepe na document ngote soki pas zalaka nango et que journée peka ekoki alingai pa ke nango te ou encore na o pa kabela ke document o a pimela ke document akokufa kapa okena document wana te eza pe assurance akota lola te mais mutu alubimi na sa moi oyo mutu do balongoli mutu na sa moi oyo pona eloko oyo babengi document mboka mupaya bandeko mutu nyonso lorsque tobimaka na bamboka na biso tokena bamboka mosusu eza ke no toke na qui cherche. Maintenant pourquoi bloquer la vie d'une personne o asungaki yo abotisipe yo au commissaire doc au commissaire papier au commissaire soki nini na nzamba ngo ya likolo nzambe na ngai na nzamba ngo ya likolo ma chère yonga na loba ki dès les premiers jours na lobi wana za penza karaba la sorcière o lelisi mokili o lelisi ba fan o lelisi ba collègue o lelisi famille o lelisi tika bana na yote o botaki na ye azape na bana na kini na lo bango chaque fois awa na lobi ndeko mwasi ndeko mobali soki relation ezo simba te ya yakanga bifunda na yo lekana eza na kwe moko boye oya yo penza ya kochaka ya leza za o makambo ya keno ya kokufa po na relation nga na lobango grand jamais na osala ka erreur wana na kufa po na relation esimba te esimbi te longwa
Bima. Parfois qu'on reculer zalaka bien. Mais lokola, je sais pas, et na yebite loko leki wana bandeko. Bref, l'artiste baleli. La Brine, elle a dessus l'artiste et comédien son comportement na yamabe o esali que non grand artiste a kwe akufa pour na La Brine. Tout ça c'est quoi? Document ngozwela ki yango ndenge nini kaka na mbongo oya bimisa ki apesi mutu po mutu wana déclarer zemi po mutu wana déclarer zemi vraiment nde yo pimelie nabangi mokili. La grande famille beau aimer beau partager et sanga wabino BBC Mpoi TV na okoka kotala ba vidéo ya ba collègue ya ba artiste était. Mais il est parti. Tana ekoki toloba nini. Batu mususu bo balobi que non, il fallait akende kopema parce qu'il a beaucoup souffert. Biso peut-être toyoki la ngona musika ba bazaki ne pemeli ba moni ya komona. Et jusqu'à tel point ekomisi mututi akufa. Voilà bandeko, ba bonne journée na bino nyonso. Bo aimer beau partager. Tokutani prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.